Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as un an s'abonner. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube to zawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour. Motena bino, ezalinga yabino sur Isabelle. Na yeli sous liboso na bino, ko répondre na mituna oyo papa na biso Lumière Kambolo atuni biso. Avant ya kobanda na pesi bino mbotebele, vraiment na baye oyanga to sala ka bino parti ya réflexion na Afrique ou en Europe botena bino epele sans oublier papa Lumière botena yo vraiment ya epele motuna eza penza motuna kitoko soki mobali akoki kolimbisa mwasi soki asali ekobo na kokaki koloba ke motuna oyo ezali pona ba papa mais si ngoloba ke ezali vice versa donc ezali ya ba maman ezali pe ya ba papa na yango na décida ki vraiment na ya ngai pe na contribuer na ndambo na ngai papa Lumière ekomami na Bible soki olingi kolimbisa okoki kolimbisa donc soki mobali azwi mwasi na problème comme ça ya ekobo soki alingi kolimbisa akoki kolimbisa soki pe alingi na ye kolimbisa te ezali lisumu te. Eza nango pe pareil na ba mama. Soki mobali na yako ene kobo omoni ke okolimbisa ezali bien ezali sumu te. Soki po moni ko kolimbisa te ezana yango pe lisumu te donc ezali point de vue ya mutu. Ezali posa ya mutu, décision ya mutu. Donc esika wana tozali na libre arbitre ya ko décider o biso tolingi. Ce que on dit que ça va, il n'y a pas de souci, on peut, voilà, na limbiso limbisi. Mais, vous savez, il y a des fois, on a l'obaka, kolimbisa, et zalaka koyeba cause, oyo kolimbisa. Effectivement, ce que les kambé salami, okoluko yeba, déjà, namiba les salamaka trop. Ah, vous m'excusez, hein, c'est la vérité. Namiba les salamaka trop, à quoi yolimbisi, et comme, voilà, un peu bon ça non. Mais c'est pas bon, voilà. Mais pour la sauter, quand on tout doit na réponse nangai, na ba papa ezalaka très rare. Vraiment très rare. Comme on a que moi si a kwei na ekobo, mobali wana limbisi, c'est très difficile. Mais na bay oyo ba limbisaka na bay oyo ba limbisaka ba lubi eza obligatoire te. Et je crois que papa ba mitunaka. Pour moi, c'est c'était quoi? Bon, voilà, là, c'est les réflexions de papa. C'est vous de nous expliquer mieux ces côtés-là. Hein? Donc, papa, vous allez capable, il y a plus. Pour la biso, maman, déjà, j'allais presque, et ça, la makarango, mais, comme on a, on va aller voilà, au limbisier. Mais, ils allaient obligation té, kolimbisa. Ils appellent sous-mouté, koboya kolimbisa. Papa Lumière retourne motuna pona bana. Et tant que maman ya bana, nzamba sali asala biso ngolu, nazana bana mibali, nazana bana ya basi. Donc, Papa Lumière, soki mwana nanga ya mobali alingi abala mwasi azana bana déjà nako zala vraiment favorabilité. Je vais être sincère avec vous.
na cause la favorable était pour Nanini. Je rejoins des paroles des papas qui viennent de passer. Lui, il avait dit quelque chose qui est vrai. Alors, moi, na mobali, soka kei libala, na mwasi oyo déjà aboti, donc kei na mwasi oyo azana maturité ekola. Vous voyez, quand on commence à kanabana, maturité na biso ekola ka de plus. Et Dieu nous a fait grâce en tant que femme, après ça maele moko bona mwasi. Donc comment je peux dire ça? Au comment na mwasi na balité. On peut dire na botité, mais azo dégager intelligence moko boy. Bon maman, hein? Azo bimisa bon maman. Mais moi na mobali bazana baza pena façon na bango ya maturité na bango mais ngana monaka wana point de vue nanga et ya réflexion nanga que moi ça kolaka moi vite surtout na mutu moi ça kolaka moi vite donc ezali ki bon maman oyo nzambe achakati na mwasi sikoyo mwana mobali pona kobala mwasi oyo aza déjà abotina mibali 5 ezalaka mwa pasi ezali fazala capable na ko gérer fazala capable na ko gérer fazala très mature vous voyez mais si c'est déjà un monsieur donc mutu moko déjà kola déjà et ça la vie quelque part azala na capacité ya ko gérer et ya concentrer tout ça mais na mwana penza oyo auti na ndaku voilà tout de suite voilà que bala moi si on a bana 5 na ba papa 5 c'est un peu délicat attends bana 5 na papa moko c'est un peu délicat parce que esengaka maturité je vous l'ai dit que esengaka maturité donc papa wana phase à la mature mwana mbala phase à la vraiment mature pour nous concentrer maman na bana pour moi si et cause un peu facile. Je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. Vous voyez, dès que tu peux reprendre malobake, papa on a le baké loko moko boye, c'est vraiment capital. Moi si soka kei libala, tellement même déjà ki bo maman katinaye. On a la capacité à gérer papa et nabana. Le baka so yé moko alingi na bana wanate. Moi mboyema, koko botsa moi mboyema. Ou bien akuti déjà bana bazana moi difficulté à recevoir une autre personne, à céder une autre dame. Voilà, na bana mso babarani tu es là pour remplacer notre maman. Non, ceux qui ont eu grâce ya kokuta na bana ba ya ba o ba mona kate ko zo place ya maman na bango o azala ki anto egima et ça problème té. Vous voyez? Et ce qui moi si wana akeli bala wana oyo papa za dia na bana ebele soki mobali wana akomi mature là moi ça n'a pas causé la bien donc il cause la capacité à cause la capacité à gérer les deux côtés mais ce qui papa za maturité mutako côté sa difficulté de compréhension entre la fille, on peut dire, oyakoyana libala, nabana. Donc, pour nangai, papa limia, na ebite ce dans se faire comprendre. Mais pour nangai, na koki kozala favorable, na mwana nangai ya mwasi, soki akute na mobali azana bana. Na koki kozala, entre guillemets, favorable. Mais c'est aussi difficile. Moni mwasi azana bana, papa limia. Mwasi azana bana, na mobali azana bana et ko passer très bien na lobité que moi si azana bana te akoki ko bala mobali ana bana te non je pas dit ça je suis en train de vous expliquer les catégories et des catégories des gens selon moi o bakoki ko zala na accord moko facile vous voyez ngana na bana yekuna zana bana donc tous allez na mayele moko bonakati entre biso oyo ko faciliter biso donc ezali réflexion ngai na motuna oyo wana tokutani balasima bonne soirée.